ndozomona lelo tokomi na soni makasi awa église kuna église awa église kuna église biloko ya bongo eza kitoko te mikolo euti koleka nakuti église moko farafara awa na ngambo église kuna na ngambo wana église na telemi na katikati église wana ngabi yawe nzambe na bomoi farafara oto baneko mone pa ya ngiama makanda le roi de la forêt na kulutu na ndeko na yejibe mpia na papa chéri leader amufube na fikini farafara na yeko mone yango lisusu na makambo ya nzambe farafara ekotela biso na kati église na yeko lela ma misu etanga lobi fumu pakester oza wapi bobeta fiti ringi farafara na kulutu na yo papa wemba mikolo mama nazo sala ba jeté na sombi déjà ba grenade na bombi na ndako na ko boma batu turobo ko kamwa oui na mosala nzambe mena lingi bêtise te na makamwa nzambe boni boyeko na boyi farafara na mboka biso ne bata double honneur biso bata double sagesse to côté ya ba payen nini to ko yebisa ba payen nini bandimi pe bazana buzoba akokuta église farafara azo kota oya bango azo seka azo loba kuna na batu batondi te biso loto ko frapper bango Mati Kasongo Mati Kasongo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Voilà, bonjour Mandaté, bonjour partout dans le monde, au à la métisse noire. Toujours une émission, Nabi, vous s'abonnez massivement, rapide dans la Matika Songo TV. Bisika o Laetitia Kouya, mi vandel, babi ngwende na yo, vraiment, bisika opena na piqué na kata, parce que ici, toujours c'est la famille grande to solo laka. Lelo Laetitia Kouya, na plateau ya Matika Songo TV, na mbébi non, pasteur et bon pasteur, pasteur aloba toujours la vérité, pasteur azo sala ba miracle, pasteur azo télémela toujours mabe, na komba pasteur lité akana to solo à propos l'église à propos pourquoi ma église côté na mambalo mboka ba autorité mboka ba telemela ba makamsusu to mekepe ko solo lana pastoralité akanda to découvrir qu'est-ce signifie la prophétie ba miracle et le ngona pastoralité akanda bonjour mosala nzambe. Bonjour maman, bonne santé. Oui tata na bisu ya likola zo batela pamba te soki ya batela kité toninga kito mona na te pamba te na pesaka exemple boye baleki biso na pembe tokanisaki pembe nde simbi mokili tango namoni kuya na tonde nzambe parce que oza na bois noir moko ya kitoko nakanisaki bois noir ekobatela bois noir ebatelaka te mbongo to pe mapangu ebatelaka te nakitaka mwa moke na exemple oyo pepe kale basangani boye na papitex bakompose nzembo boye bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya ekolimwaka na mopepe na vandi na réfléchir na lobi te bayembi oyo bayembaki vraiment kitoko tangu na yoki nzembu wana natali bienga lobi te milinga pe ezalaka soki emati okomona miniti ya kotanga elimwe oyo komela lelo okomona ke milinga ya kaleza te kaka milinga ya sika soko tuni ba meli shimboki to pe ba meli diamba bakoyi biso balobi te papa batu wana bazana raison na bakisaka boye bokutani oto kutanaka eza bobele nzambe pamba te soki nzambe te toninga kito kutana te munena nzoto ebatelaka te soki ezalaki munena nzoto ebatelaka na bengie na kombo ya pepe kale ya mpanya awa na mboka to bengaki éléphant d'Afrique bana bandali bayebi
mutu munene kasi munene batela yete lelo azana sama bele bazalaki mibale na mboka na biso toyebaki bango malamu batiaki pe kombo awa na mboka na elamba moko tobengi ye na kombo ya Fumu Pakester bongisa mwasi na yo nzinzi ye ebele ya mbongo yo kozuwaka moko tobengi ye na kombo ya Papa Wemba abakisi bwe na loyembo sapologie nakanisaki ekobatela bango ebateli bango te lelo baza na sa mabele lobi rythme sa abengi nga na telefone alobi Pasteur otiki nga bwe likambo nini tangu namoni apeli ya rythme sa moma ya miso etangi ngai nakanisaki mungongo ekobatela ya Marie ebateli ete mwasa kitoko lelo aza na sa mabele nasukisaka boye omoni mboka tango tozotambola eloko soki ebongi na bato esengeli mpe kopesa bango oyo eza mpo na bango fo topesa bango Laetitia mwana na nga kuya oza kitoko na luli yo mpe na sepeli na yo me kobosana te eza na bato baleki yo na kitoko kende na kati ya famille ya Dabombole kuna elongi ya mabe eza te bango nyonso bazaka ya kitoko soko ke na famille ya Dabombole mibali baza parmi babo basi baza parmi babel Dabombole asalaki ndenge nini tuna ngai abengaki papa chéri Jibe Mpiana leader ya Moufubin machine ya musique na téléphone tango Jiba kiti sur le terrain wana na kati ya lupango wa Dabombole nga na telemi de fils Masevo jeune millionnaire pa telemi Dabombole akoti na ndako tango azobima abimaki maboko pamba tabimi na ba carton mbongo akiti seli Jibe Mpiana gi Jiba zumbongo aki tango Jiba kei baponi kaka mwasi moko ya kitoko ya pembe makasi ya beauté na kati ya famille ya Dabombole Jiba koti studio ya Mbibwe Janete Bombole mayele masilinga na komizoba na lelaka yo ouye na kanisa kinzembu wane kobatela Janete Bombole mwasa pembe e bateli ete lelo Janete Bombole azana sama bele tika na yebisa yo tika na pambola yo moto abatela keza bobelenza tata pambola biso. Merci beaucoup Mosala Nzambe. Pourquoi le loba église zo koma toujours ebele na katamboka? Est-ce que ça kaka révélation Nzambe azoko inspiré ba sali nae pour l'église comme ebele tu me ça par sentiment? Merci beaucoup. Trouble moko ekoti na minute o na mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. Na ko beta bato lolengwa na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boniko e komini nyango e loko ezo sala na mboka l'église e comme belé ya ba misusu eza inspiration o euti pa ya nkolo ya wenzambe tata apesi vocation ba misusu pe bazui vocation te nini ezo sala ya sa l'église atanga ki kelasi na ye malamu lokola yebi alphabétisation très bien ayebi kotanga makomi lokola zana nzala ya makasi aluki kopi na mboka atikali kozwa musala te akotisi ba dossier par-ci par-là atikali kozwa te lokola bamiyibi deja si babeta lisolo église eza kopi moko ya bien mutu asala église alalaka nzala te mutu asala l'église akotika maya fufu na moto ake koteya tango azoya ayena mbongo wa fufu apesi madami alambeli ye elingi koloba boye biso nde bandimi bana na Nzambe baklistu tofongola misu tofongola mayele na biso bien parce que peuple de Dieu peuple congolais na minute azokosama makasi yaya ndozomona lelo tokomi na soni makasi awe église kuna église awe église kuna église biloko abongo eza kitoko te mikolo euti koleka
nakuti église moko fara awa na ngambo église kuna na ngambo wana église na telemi na katikati église wana ngabi yawe nzambe na bomoi fara oto baneko mone pa ya ngiama makanda le roi de la forêt na kulutu na ndeko na yeshibe mpia na papa chéri leader amufube na fikini fara na eko mone yango lisusu na makamwa nzambe fara ekotela biso na kati église na yeko lela ma emisu etanga lobi fumu pakester oza wapi bobeta fitiringi fara na kulutu na yo papa wemba tala fara ekotela biso na kati église na siliki makasi na bengi pasteur oya ngamu na lobi monsieur viens na bengi pe oya ngamu viens na lobi ndenge botalani boye bozaka yesu moko bozo sambela bokoko sangisa église yango te oyo kuna ngambo alobi ngane toza vision moko te boza vision moko te mais tala trouble o bozo tia na mboka tala trouble o bozo tia na quartier botalani bao koto komona bazalaki na instrument bazobeta miziki minute ya kotanga kurekei ba oya ngambu wana kuretikali tangu be église nyoso mibale so bimanzela moko o batikalaki na courant balobi osomona ndenge to frapper bango to beti bango lelo makasi wana na bonzambe nini ezosala mape kaka na kati ya bonzambe soni makasi église tokei wapi na kati église mama tolobaka boye biso basali ya nzambe biso nde toza bato tozotambusama na sagesse na crainte ya nzambe na crainte de l'éternel ngana lobaka boye mikolo mama nazosala bajete nasombi déjà ba grenade na bombi na ndako nako boma batu turobo kokamwa oui na mosala nzambe me nalingi bêtise te na makamwa nzambe boni boyeko na boyi fara na mboka biso ne bata double honneur biso bata double sagesse to côté ya ba payen nini to koyebisa ba payen nini bandimi pe bazana buzoba akokuta église fara azokota oya bango azoseka azoloba kuna na batu batondi te biso lo to ko frapper bango biloko bongo eza kitoko te mama ndozo mona na lobaka boye be église nyonso zomona be église nyonso eza église akokota te basali be oui mama na ko se maîtriser même malembe faites attention na ko se maîtriser na buzobo nga na zomona na mboka boni boyeko bino pe basi batu boche trouble makasi na kati ya église ozomona bien bosoto eza kuna me bino bokende kotona na kuna surtout bino basi na kobeta bino mabe na kobeto makasi boni boyeko faites attention église na nzambe c'est église ya masekite olie fufa munene olie pondu olamuki na tongo komi mosali ya nzambe na moyen nini na niveau nini yoke no sala église bana quartier botelema soki bomoni église moko eso déranger bino bobuka yango bozwa machette bokata pasteur s'il vous plaît pasteur mosala nzambe tuki bokata ye eza mbetima bopanza bambunda na ye bopanza biloko nyonso wana tokei wapi tosali ba église ebele na mboka peuple azosouffrir ti lelo tosali ba église ebele na mboka changement na mboka eza te okoyebisanga nini eza na kati église okoyebisanga nini eza na kati église tokotambola wapi tokolekela wapi okenda wa église okenda wa mbunda na tu wana nyonso nini ebotami na mboka Malime musala nzabi pardon ezalité ya kanda to continue toujours ka kokeni bongo pasteur s'il vous plaît c'est maîtriser mokie o expliquer ba ndiko bazolanda yo prophétie ya bien to koyeba ngo ndingi nini prophétie ya bien to koyeba ngo ndenge nini yo po sambelaka oui félicitations tu ozolandela makambo osambelaka vraiment azalaki pasteur azalaki évangéliste azalaki archibishop a comprendre que église na ye batu bazokota lisusu mingi te a comprendre que nazo manquer stratégie moko fona kotisa prophétie na kati église ngana kamwa ke lelo mutu nyonso oyo aza mosali ya nzambe po bamona ya aza mosali ya nzambe ya munene esengela pesa mutu prophétie
Yaya, mon frère, faites attention, hein. Nayebi ndeko moko ya mobali, tala biloko mususu batu ba omonango lokwa lisumu, lisumu te. Nayebi frère moko ya mobali, anyatelanga ndeko moko ya prophète ba mbata, na yana pesa embote na bimisa na mbongo na poche na kabelier. Faites attention. Azo prophétiser, mon frère. Nzamba zo tombolo makasi. Outi Lubumbashi. Otamboli tambo na ba province. Nzamba zo pambola yo. Kuna nyoso kendeko simbite me lipamboli nyoza awa. Na yeko kuta discussion makasi hein. Akole ka bona nzoto yebisio moninga banana botama. Na on a voyagé à mboka moko te. Ta. Ngana ye na bakisela kepe 5 mbata. Oh, yo mosala nzambe. Trop mosala nzambe encourager biloko ana. Il faut encourager ko. Ozoke ndoko prophétiser loko eza na nzela te, okanisa ke ko simba, nzoke ko simba te. Lelo okoko sala mobola. Aucune église. Babola ba mimi ngambo. Nzamba ko tombola yo. Prophétie eza mabete. Prophétie eza bien eza biblique. Mais bana na nzambe to yekama na maloba na nzambe to yekama na ba profession alukuta te yaya ozoke ne ko prophétiser nzamba zo pambola yo a peso musala kalate te ce sont des bêtises misala na mboka ezate yo zo linga nini balongola we azana musala po bazwa oh wana ba chai na musala biloko bongo eza kitoko te. Faites attention mon Christ chrétien mwana na nzambe tala prophétie nini okoko yoka lelo to komi manipuler na prophétie okende wa prophétie okende na prophétie bana bo baneko pesa prophétie nini ebotami na mboka nini esalami na mboka boni boye ko mama to ko beta na makofi ba prophète prophétie oh ngana ko swa muto hein boni boye ko e komi nini yango oh tiens trop c'est trop hein. S'il vous plaît pasteur mosala ndozo ko ba ezali to yakanda to ko bisto ko tani kaka bongo pasteur dite yakanda. Qu'est-ce qu'il fait miracle? Ah, il a dit prophétie beleza ya faux. Bana nzambe ba kopete ba koyeba ya bien ndenge nini. Et puis miracle na kati église ne te ba kiyoza miracle ya solo o uti na ba magicien. Merci beaucoup. Miracle ya solo to koyeba yango ndenge nini. Eh! Nzambe na ngai mboko yo kongweza na makambu. Tala bisika bana na nzambe bazoke na koyekama. Po ba sentir yasa na bonsambe mama tala nini ezoleka. Miracle ekufi hein. Mosali ya nzambe azobimisa mbongo. Entre temps na famille na ye bazo souffrir, bazo luka mbongo. Mais ya bimisi mbongo na chakosi ya batu, abimisi mbongo na kati ya mbisi. Tala niveau ba montage. Aucune kati église tala miracle. Ngana zomi tune ngamboko toke yuwapi mama. Tala miracle zo salama na kati ya église kaka awa. Boko vanda minute ya kotanga pu ligoro dabimi. Awa boko vanda pu minute ya kotanga museleke tabimi. Awa boko vanda pu botala bwe l'hippopotame bimi. Oui, c'est bien. Na pamboli nzambe. Na kumisi basali nzambe. Boama yele. Bozo bimisa même na bambisi. Ya pasi eza bateau de pêche bozo ko bimisa te. Bande kona biso ba congolais. Bazo kene ko kufela nini na Angola, masanga ya villa. Ya gaivota papa, bimisa pe gaivota awate. Iranium pe bima awa. Bimisa la biso ba diamant e bima awa. Cuivre jaune, cuivre rouge. Bande kona biso bazo kene ko kufa kuna libanda. Libana mboka. Likola biloko akolia. Ngana mituna ke boza limité pona nini. Bimisa saki masangu awa. Bimisa pe saki fufu, bimisa pe uranium, bimisa pe cuivre, bimisa pe diamant, bimisa pe mercure. Bisoto se retrouver nango. Biloko abongo na ko papola na ba innocent mama. Boniko et comme ni nyango. Mboka oto ke yuwape. C'est faux archi faux. Et ça ba faux ba miracle. Ba miracle lukuta. Yako sakanela peuple, yako sakanela mo Kristo. Fongola misu. Fongola misu. Fongola misu mwana na nzambe fongola misu. Fongola misu na lobi.
Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda. Toujours continuer, toujours kaka. On a Jonathan, Pasteur Lité Akanda. Le lo le bi pour na makambotel ba prophétie de l'église. Bon, on a décision oyo. Papa na biso ja Janingo Bilazui pour na makambetali ba barba makelele partout. Décision oyo ya ko kanga ngonyo surtout pour na mosala nzambe. Monango bientôt mabe. Na kumisi nzambe. Na lela mingi pour na dossier oyo. Ya solo. Na lela mingi pour na citation oyo. Na loba boye yawe nzambe na bomoi otiki mboka na ngabo elikamunini otiki mboka o likamunini papa Gentini ngobila Gentini oza ya nzambe na lobaki yango turo yo batu bako salela mboka bako zala basali ya nzambe lolenge moko apesi biso Gentini ngobila. Il a compris que nzambe oyo aza tozo salela ye wana paza na poto pona nini nzambe ya poto ba discipline oya a ba discipline ezate yaya to bane ko lala te na ba quartier lupango to kangami na ngombunda dudu tala papa Gentini ngobila oza ya nzambe na bengo ya Gentini yango bila oza ya nzambe apekisi makelele lisusu te na mboka pamba te toza na babeli bato ba tension bato bestoma bana ya ba bébé bango batieka makelele bayebaka te ke toza na bana ba bébé na quartier basi ba zemi bazali bato ba tension bazali bato bestoma bazali bayebaka biloko wana te bakozwa miziki na bango bamatisi ba volume ti likolo église babimisi ba bafle ti na balabala o eza campagne évangélisation mutuka tango ko huta kuna eko nyata batu wana nyonso eza mokano ya nzambe eza kibuzengi papa Gentini a comprendre peuple congolais ko kufa nengwana te esengeli ya telema Gentini ngobila oze ya nzambe yawe nzamba pambola yo. Merci beaucoup, Moussala Nzambe. Tu commis presque à la fin. Pourquoi Banzemba Kala, la chanson chrétienne, ça qui n'est pas inspiration. Moi, je suis à côté vraiment la mozindo et puis à l'élo. Tu comme moi, on commis comme si n'était pas qu'on a un musicien absolument profond bazoyem. Musique ya kala, na musique ya sika, oui, c'est normal musique et beba. Nini baby si musique. Kokoma nelongi ya kitoko. Oui, kokoma kitoko, kopakola mafuta bien kokoma beauté, nde bebi selibiso musique. Deningo netango azalaki elongi mabe, ayembelaka nzambe kitoko. José Nzita tango azalaki elongi mabe, ayembelaka nzembu kitoko. Lor Mbongo tango azalaki elongi mabe, ayembelaka nzambe kitoko. Boni Matu Samuel tango tozalaka bilongi mabe, toteyaka kitoko. Banda tokoma bilongi ya kitoko. Jipa siketelemi libanda. Lupango ya kitoko. Kosumba na wesa dal. Tala lelo. Ebebi si miziki. Nzoka tangu tozalaki na pasi. Toyembelaki nzambe kitoko. Lelo nga nazoka mwa likambo makasi. Memi na miziki ya mokili. Ebebi. Okoyoka ba mizisi ya kala bayembaki kitoko. Tokene malembe. Na pesa tamu exemple mokili. Yoka misiki chrétien ya tango akala wana kabongo mbaya ebele ya bato bayaki ko yoka liloba na Yesue misusu ba uta na bango misika mokonzi ya synagogue mosusu ayaki mpona kobenga Yesue eke mwana nanga akufi na ndako na tiki ebembe mai na miso ezali kobima Yesu atali kaka kondima na ye ayebisi ete mwana na yo alali ya kufite likambo ya koka mwana miso ya ba farisien nzembu wana ya kabongomba ya nzembu chrétien nazo yemba na tango akala otali ndenga sali clip nango okumisi nzambe malobeza na kati okumisi nzambe me ya lelo tala nzembu chrétien nenge bebi soro no de gege moto kitisa moto ya yezikisa misala satana yaya bacha te ya pine a yo soti yo koka moto yo so bengela banani tala siko ya mokili wane ya nzambe ba bebisi landa ya mokili wane ya mokili ya tango akala te oui nazala ka inspiré par maman nasa inspiré angai mama kombo ya eme
nayokaka se na sango bolingo na mosika nzoka singa lokola ye ekatana susi ya mosika wana soki papa avandi mama avandi bana bavandi mutu akokima te mutu akozape na televizio aza te soni mpe eza te yoka ya kilelo lelo okomatanga lelo kotisa bimisa tokolongola bilamba tokopepa likolo liboso epeli moto nakoswa mutu mama nakoswa mutu nakoswa mutu mama boni boyeko otali bilamba balati mabumu libana lelo okomatanga kotisa bimisa tokolongola bilamba tokopepa likolo liboso epeli moto ekopasuka nango te chuba ekopasuka nango te tata bambola biso. Merci beaucoup. C'est pasteur Litéakanda. Tokomi na suka. Ouais, pasteur Litéakanda kinda kaka bon vraiment pasteur. Prophétie nezo ya beto 2020 ah non mon ba pasteur tout non mon c'est comme si prophétie ça pour l'année prochaine ni nyoko ko isa bana onzamba zolo ba nzambe ni to ba yoka et puis ba quelqu'un mot na batu na yo. Merci beaucoup. Prophétie ezate. Mutu ayebi nyonso oyo ekoya liboso eza bobele nzambe. Moma yango yo. Eza lolenge na lobaka awa tozoke na élection. Bobima bo prophétiser. Ponga na confirmer boza basali ya nzambe ya solo. Moma yango oyo. Moko na moko abima. To telema to lakisa ke toza basali ya nzambe to yebi liboso ezoya. To bima to yeba. Mokonzi ya mboka oyo tozozela. Akozala mwasi, to akozala mobali, akozala ya ekolo nini babima te. Tangu mokonzi ya mboka bimi ekomio dans 2 ans azokufa liboma. Akokufa na problème nini? Boni boyeko prophétie moko ezate total lolenge nzamba zo mema biso. Tata pambola biso. Jeune millionnaire. Ah papa. Ngana kokufa pambe. Des fils Masevo. Tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres. Mutu mbongo ebele. Patrick de Panama Boyimbo, papa na China. Pour na mituna tope ba question. Benga na plus 243 89 78 37 29. Na lobby plus 243 89 78 37 29. Tata pambola biso. Oui, tu crois presque à la fin, mon sens de ce côté malikolo, bambote nabi movier, Adriche motomètre, bambote belé, pourquoi pas begonia munyapala, bambote bela Clarisse Wetin, Mike Bouchir, balobi maître, ça c'est moi qu'on a raté Mike Bouchir. Bon s'abonner rapidement Matika Songo TV, yé moko les patrons millionnaires Matika Songo, ta solara bien ma casse et l'onga ba bébé casse et mon son Nzambe. Merci beaucoup. On attend aussi biso vraiment tout. À la prochaine, bye. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkasi de longue date. Comment tu sais? Aïe.